congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Très chers téléspectateurs, on a vu vraiment vous avez ébélé à Kolanda émission en Congo France. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba, hein. Grosse mouline message ko bengete commercial Baziwa, puis je veux encore notre manager monsieur Junior Boxon Bukasa. On peut remercier beaucoup à Mouna artiste devant la caméra. Merci beaucoup à commandant Popo depuis Kenya Babi prêtre banda le loti lobby. Merci beaucoup à Malolo Ndamba Mama Lori c'est la Congolia. Merci beaucoup à Dieso la London. Merci beaucoup à JC Kandolo mon vieux balobé le kilo grosse mouline na plateau nanga na sanga mokote na zana Ronaldinho na plateau nanga toza na to beta masolo na plateau nanga kande na lobarato le na bazo le la to c'est la peine na bazo c'est la na plateau nanga na Ronaldinho. Quant à moi déjà je dis bonjour Ronaldinho. Merci grosse moulure. Donc à l'autre contenu ça va quoi. OK, merci beaucoup. Moi un mot non na batunyo so vraiment bazo zote en Kolanda biso monde entier. Je suis heureux, hein, je suis heureux d'être là. Na Congo France, partout dans le monde entier. Donc, première fois, tout ça, je suis en répétition, il y a que je salue certains. Donc, deuxième émission, je suis en occasion, dans le studio, dans le tournage de clip. Donc, je suis heureux d'être là. Okay, merci beaucoup, Ronaldinho. On a évité icône mounene na mboka na biso o bazo kende. Tu sous perdre papa wemba ekuman oyazali sous tena biso tant que bidon ba artiste zo sala bino ndengeni ya ko perdre ba icône munene na mboka na biso. Net ngai ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au cœur parce que tu dois perdre toujours ba grand au le ba faux ba kende ba vrai ba tikala pour pas comprendre mais biso ba vrai ne ba zo kende ba faux ba zo tikala donc ba faux ba zo tikala ba vrai ba zo kende ngas autant que un vrai je suis très énervé parce que non, c'est que la tête, nous avons toujours que la Kester est menée. Nous avons que la est menée, pas ça est menée, nous ici là on a monté matin, la est menée de jour au jour. Du coup, nous avons une nouvelle papa Wemba Koufi. En tout cas, ils ont sous blessure, comme moi Wemba est blessé, ils ont vraiment blessure parce que moi je suis fanatique de papa Wemba, fanatique de Menea, fanatique de Redi, mais c'est fanatique de vivre la musique parce que vivre à Mteboti la casa, vivre à Mtebota Victoria Eleison. Donc on peut être Menea qui était un grand monument de la musique congolaise. Peut-être comme trois sous la la cause de Moutoua qui vraiment donc grand chanteur et amour biso et puis papa Wemba Kei. Donc moi vraiment Ronaldinho, je dirais que j'ai des larmes aux yeux. Je pleure aussi papa Wemba, je pleure Emenea et je pleure tous les grands nets ba Taboulay, ba Pepe Ndombe, ba Debs de Baba, ma sœur, na bois que vous n'entendez mon papa Wemba. N'entendez mon deuxième papa Wemba na lobi. Afrique Europe mon entier tolelio papa Wemba oleli emene na blessure pasi na motema silite o na ekoyokana sango papa kufi atiki biso leo yo mabe o okumba sene rochero leo yo mabe o okumba se Marie Misamo na moloka itobunga te idéologie ya ilete koma. Donc moi je pleure, j'ai des larmes aux yeux, mais Nzambe gande mokonzi. Soza liwa ya Nzambe ba pima na kimia, mais soza ka ba tsa mokili, bato ba ba faux, ba linga ba vrai ba kena ba ba tika la ba faux. Moninga oyebaka, on vit pour mourir, chacun a son jour. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci aussi à Mouna artiste devant la caméra. Merci beaucoup à Dieso la London. Merci beaucoup à Malolo Lori c'est la Congolia artiste invité. Relation nini ya makasi oh yo vraiment ozalaka nango na koko na papa Wemba Kumani. Non, j'avais pas de grande relation avec papa Wemba, mais Ronaldinho il a chanté avec papa Wemba. Moi j'ai chanté avec papa Wemba à Paris dans l'album 16e arrondissement de Modorocha Francophone produit par Clam Franchi. Ma Peter Kokopi, Baspadjari Tembo. C'est la 7e arrondissement, moi j'ai chanté avec papa Wemba. Est-ce que c'est OK na biso sous na wati zeto na eloko bosalaka vraiment na ekuman. Master yo mi ve. Gurba langa kinga pole paka ya zele. Nzela weli saka. Baya ya jet set babeti e mouvement.
nzela panzi garde he ho zumela zalaka mobeti monene ya ndembo hawana mpoto kemba kakoko mayanga bazalaka bachogo awana mikili servo senyoko setarubangino na modan haï. J'ai chanté avec Papa Wemba dans l'album 16e arrondissement, pas à Kinshasa mais à Paris. Donc j'avais pas de grande relation avec Papa Wemba, mais j'ai chanté avec Papa Wemba dans l'album 16e arrondissement. Donc je pleure Papa Wemba et je pleure encore très fort mon papa, mon idole, Eva Lama la cause Kisimbi. Que son âme repose en paix. À l'autre continue, Bobby Ronaldinho, le King is back. Ok, merci beaucoup, mon artiste. J'espère que vous sentez vraiment Ronaldinho qui na biso likolo, donc cela veut dire what is the to mikolo na biso bino mikolo boza ba l'échec ba muswamba ba l'échec ba tamolongo sima bo mwende mikolo eso compliqué bino grosse mulina na bino ka likolo bozo luka ba interprète bozo benga veut dire ba crédit zo kata ba interprète bazo mona na te artiste na ebité ndenge papa ke tomoni ata quelque ba artiste o ba yembeli papa te na ebité soki pe bino na ngambula bino boyembelaki pe moi papa non so sali chanson moko na makasi ya vie na nga Gabe Manesi parce que nga zali kinte na zali libanda na oto zonga ndemboka to sali chanson moko titre chanson ezali Viva Victoria Bendoson et Bobby Ronaldinho 5h23 titre chanson donc nzembo c'est Sili tout ça tournage à clip lelo donc d'ici là ils auront déjà dans la télévision partout tout ça les chansons moka pour na matanga après c'est fini non tout ça les chansons oyo kotika la ndenge ya yembaki emene à blessure chanson comme blessure au point balela ki emene ya oyo abiso to yembi boyembi yo na Bendoson boyembi oyo nzembo oyo ka yo motu talende utero lo banzembo oyo kotikalaka lokola papa yembelaka emene o nebite soko kenda biso na what is the to sango ya mawa he sango ya mawa he sango ya mawa o na mokili mobimba sango ya mawa he sango ya mawa o sango ya mawa e na mokili mobimba ho sango ya mawa he sango ya mawa o sango ya mawa e na mokili mobimba Afrika Europa monante ho toleli ho Papa Wemba oleli emene na blessi pasi na motema esilite o na yokoyoka na sango papa kufi atiki biso liwa yo mabe o okumba Seigneur Rochero liwa yo mabe o okumba hemene ya o liwa yo mabe o okumba Saint Marie Misamu na moloka itobunga te o idéologie ya il était comment. Ok, merci beaucoup. Balobi vraiment Ronaldinho qui na biso na what is the to maramo nde balobaka nulle part ailleurs seulement en Congo France par grosse moli bino nde tembe on mikolo ezo compliqué bino Ronaldinho na ebité ranking na monde musical elobela ko ni en tant qu'artiste elobela ngai ranking air moko boye moi polémique et ça la musique congolaise mais vu que musique congolaise est d'ailleurs depuis que JB na wera bakoza musique congolaise pe beba nango il fallait pas causer polémique na bango wana et maintenant ça que misa longé pas wera côté pas JB misa longé boya ke boye mais depuis ba causa moi misa wera son a que ne sais pas JB exact parce que ba obenga na mutu na petit wana donc ko zoyete ayuma alobi trop koto parce que depuis ba causa et moi musique congolaise mais ezala ba polémique moko loyale ezala vraiment au fond du cœur té c'est comme ba ranking moko au fond du cœur que muninga kufi yo yete muninga kufi boyena boye muninga kufi yo sepeli yeba ke na nzembo na yembaka emeni na lobaka moninga oyebaka o on vit pour mourir chacun à son jour emene ya kei emene yao evala tika biso mubiela njokestera ke antiki Bobby Ronaldinho na mawa donc ça veut dire on vit pour mourir yoko mona ngoteke o rankini non
Maintenant, on a vu que ça a polémique mon loyal parce que j'étais avec Esther Emeneya. Il passait à la télé, il disait oh Kofi boyna menzo Kofi azaki pire mastanae. En regardant la télévision, abi boyna menzo papa mbaza pire venae. Mais ba fanatique ba petit peuple na ba parler ba n'importe quoi oui Emeneya na kingani ba yoka na ratete ba yebite ba fana na bangoti. Ngani mna vana bango ngani mna zana ye. Donc ngani mna vana Emeneya. Et puis, je représentant Emeneya na matanga ya Seigneur Rochero. Il était à l'hôpital, moi je venais à Kinshasa, à Bengiki Nabi Ronaldinho qui représentait na matanga Seigneur Rochero parce que santé médecin bi moyena ya ezate. Il y a plein de missions de questions au question ko benga tinda bango. Baza pe envie même ba joli mubiala ba kingani pouvait envoyer. Mais tant moi eu téléphone na pour ko benga ko ba Ronaldinho va me présenter. Kende chanter nga, chanter na Seigneur. Donc j'étais là, on a défendu qui Emeneya très bien. Ranki na musique na monde musical ils à la loyal pas au fond du cœur so ils a loyalité et comité otinda ba masa ba tila mutu plan adaye to bobomana wana vraiment tinate quoi tinate. Merci beaucoup Rankine ya monde musical wana preuve ane to mona ki tango Emeneya kwanzolo so tango akenda ki to mona ki Papa Wemba ayaka matanga te. Lelo pe ekomi tour ya Papa Wemba to moni pe Kofi Olomide aye matanga te tant que artiste ezo sala bino ndengene. Non, moi je dirais comme ça. Au moins tant Emeneya kufaki mutu alela Emeneya lokola Papa Wemba zate. Donc izanga ina Papa Wemba to alela Emeneya danger. Parce que Papa Wemba sali chanson blessure. Et puis combien de misans vivent ba kufa Emeneya yemba bangote. Mais liwa Kester il était touché à une chanson blessure. Et puis on a retenu na ibandelanze molobi douleur na motema na libina lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo. Donc vaut maintenant lela ya kobatama pour ça que la mise à bateau les gens faut dire que azole la terre au kosa le problème balela ki Emeneya. Et puis moi je dirais qu'aujourd'hui c'est Kofi qui m'attend à Papa Wemba et à volonté à Kofi Olomide. Peut-être à volonté à Batamokili Balingi. Mais bango que Kofi était pire petit à Papa Wemba. Moi j'étais en Europe, j'étais pas à Kinshasa. Parce qu'on a un problème on va un tribunal. Et comment tu as tribunal? Mais on t'a retiré plainte ou on a pas refouté bala retirer plainte à longo les plaintes. Kofi Olomide a dit que était venu dans la justice parce que Kofi avait des épreuves pour prendre le bagage moi pirate rabilo onaé. Mais Kofi a retiré plainte ou on a grand frère na petit frère. Lelo rancune musicale to polémique et kumba batuke o kingana na yete ngana yete. C'est que lobby pe faire go daye pe fallait ayete. To fallait go daye faire ayete. To ngana go daye pe boué. Pe tuana ayete. Vous comprenez? Non. C'est la polémique moro loyal. Faire ko benga fali ayebise ke master keba elo mo eza kuna ko kendeti. Oui, Rabben Rajibe, Bonaboui. Mais ce qui est comme il y a tinate, donc tinate. Et ça la polémique moro loyale. Ils ont rancune moro au fond du cœur. Témoignage tu fais n'anga tous pepele à métolo. Na maman Emeline Zemba. Maman Likelema. Maman Likelema, ça va bien Ronaldinho. To sepela n'engo baka, bat balinga pe kotala yo. Même ba Jani sit antunga pour tuna banita sit batala rayo. Donc il va sepela na yo ndenge olobaka. Donc ça veut dire Ronaldinho il a le son de Kester. On ne cache pas la vérité, tout le vérité à Makamoué. Donc c'est ça l'idéologie quoi. Okay, merci beaucoup Ronaldinho. Album ya Kin Kester Emeneya. Tous les langues pour quand to longola na biso espoir que Robimara les sous-souté. Ça je parle de l'album de Kester parce que ils ont coincé dans le studio, ils ont marmé belé. L'album de la Siko ils ont match d'entraînement où ils ont Bobby Ronaldinho. C'est ce que les gens attendent. Parce que dans 4 j'ai fait au moins des chansons. Na reprendre des chansons à Kester, na sali noni, na sali na dikando. Donc dizisimi, je parle plus de cet album parce que trop de problèmes, bakandi, balobi, yango no mona mnitsoyo, bat boze yande match d'entraînement, ba yo ka place nini, oyoyo, Ronaldinho a s'exprimer bien, yembi ba Gianni c'est un tsungam poto. Zelango pour quand? To zelango pour quand? Année Ogara ti tamo baby manango parce que producteur a tinga mo producteur. Je me bats dans la relation avec tous les peuples ambeto, le Bajani Sita, ba Amro State Diasunda, ba Asie asiatique, ba Swazi Musenga, ba Asparoleko, ba Ngai pour nous aussi maramono dans le studio, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Diesel à London.
hein Ronaldinho yo faut que taper maman yo yebi on est là on est ensemble il y a pas de souci Ronaldinho merci beaucoup n'habite to comme une vraiment cochité pour te clore vraiment na émission na biso rara na nzembo na nous moko opo osali remix na nzembo ya King Kester Emene ya kena biso rara na nzembo zong kena biso kobota mpasi to bisengo babilongo na bomengo balemba bisengo Ronaldinho na mawa mbampangi boye bakao nkobota to kobota mbasi to bisengo mbabilongo na bomengo balemba bisengo Ronaldinho na mawa mbampangi boye bakao dikando mwana kini ya masika kuna zali ngayawa nazali seko banza yo mabanza manga nyoso epai na yo papa pongina zuwa te na sala ndenge nini poto tuna na ha naluka mfalanga wapi dikando nakomiseko tuna baninga papa nzoto eko tinkeleo mpesa kalosako na bae basalisa yo lingomba ya bafarisa kolanda mbakanaka yo mao makolo hemene ankufa kikutuba ntuna kinga longolia Ok, merci beaucoup vraiment n'habité plateau n'angeza koinda merci beaucoup Ronaldinho n'andenge vraiment ok nabiso na watis zeto ah maman Melinda maman tout pepele ambetelo azo sepela Ronaldinho pesa numéro ya téléphone vraiment le groupe dans studio ba bengo ko salo vraiment vrai bien ba benga na plus 243 81 097 95 94 plus 243 81 097 95 94 Anita Sita donc batutu balinga ngaja ni site ntunga pour Switzerlandais ben certes avec nanga Tonino Fernando Mifune qui a belle Valinda Kenzomera ba petit ben certes aluta continue wa quoi merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci beaucoup à mon boss monsieur Joshua Didi Dipumba hein? Merci à toi merci encore à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero merci beaucoup aussi à Jolie Mousseyi motema batu ya Alain Binadam Nzambe ya Swag babi Jolie Mousseyi moi ça pembe merci beaucoup aussi à Nelly Mousseyi hein balobi wana vraiment la grande ya na biso to zala kaka on est là on est toujours là il y a pas de souci on est ensemble merci beaucoup à Diezo la London merci beaucoup à Commanda Poupu balobi prêtre na kati ya Kenya wana roboya yo aluka na ebe ba prêtre na merci beaucoup à Diezo la London merci beaucoup à Malolo Zamba maman Lori c'est la Congolia quand on le bras petit na timba petit na timbi to beta masoro kande merci beaucoup aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra nous sommes vraiment à la fin de notre émission quant à moi déjà je dis merci au revoir et bye bye Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com